Maman Eliane tu, maman Eliane tu. Eh balinga. Eh, et puis ndenge bongisa libala eh. Et puis na wana. Eh. Bongo mbisa ocha na kati ozute. Eh, mama. Mama. Mama pesa esango ko. Yet. Omwana naongenga kasi biloko mboka ti. Epina wana mama biloko mboka yango nezongengisa nga boye moyeta. Namona nite wapi? Te. So moninga na yete service de prestation. Mais yebake chaque mercredi vendredi na à côté kate maman na te kate ndeni. Zwa nyonso mama zwa nyonso. Mama tanga uso zute. Tanga uso basalo zute. Mama odile umisi mama boendeni. Maman Odile. Maman Odile. Maman Odile. Maman Odile. Oh, mais si maman moi était. Eh. Tala. Maman dit tout ça. Maman là pour savoir combien. Oyo. Oyo maman. Combien de quoi? Si quoi nga? Maman, il y a modèle maman, vous avez combien? Oh, il y a oh, 2 euros. Oh, 2,50. Oh, on a 6 000. 4, hein? D'accord, maman. Oh, et vous tu comprends? Maman, si c'est Nia, t'es où? Je paye par carte. Par carte? Il n'y a pas de souci. On prend la carte, pas de problème. Nia, s'il te plaît, donne 4 je crois ici à notre maman, la belle maman. 4. Maman, 4, hein? Ça? Non, c'est là pour oui, ça. 4 euros, 50. Bah, ah, yo? Donne. 4 pièces. 4 pièces. Oui, madame. Oui, madame. 4 pièces. Merci, à 4. Merci, madame. Eh, biso, toza à côté kateka kake, puis yango na poto. Madame 12 euros. Deux chikwang ici, 2 chikwang Congo. 2 chikwang Congo. 2 chikwang Paris, 2 chikwang Congo. Congo, c'est là devant. Là. Congo. 2 Paris, 2 Congo, non? Non, 2 Congo. Maman, quoi. 2 chikwang Congo. Maman, papa donne. Moi, j'ai. Biso tozoteka bandeko na ngai. Musala na biso ka bo chaque mercredi, chaque vendredi na wenza noisiel boye bokuta biso awa toza koteka. Chaque mercredi, chaque vendredi, toza awa chaque dimanche awa na wenza noisiel. Madame, na wenza noisiel bandeko na ngai. Mbisi yango botala. Mbisi yango. Ndunda ezali botala ngai. Eh, ngala sumi mbisi na onela sumi na ngai eh. Sumi na ngai na mosaka. Bonne dire. Maman leksa nanu. Maman dile. Leksa épinard ici la te ponga fana na sombe na épinard. Épinard ngo. Eh maman pardon. Maman tala o e pona osela bisap yango. Tala bisap. Maman Arlène. Voilà pona otoksa. Osala nini? Pesnia, pesa na sango na oboka. Donne dire. Ambiance na biso ya marché yango. Moi ambiance ya marché. Tiens, là il y a 16 euros. Mais là on est yango. Ambiance ya marché bon moni hein. Merci mina bino surtout ba toko boya ko somba biloko pa na biso awa. Merci Nabino vraiment. Ndenge boya ko somba. Ya soutien mobimba wana. 12 euros. Ambiance à Wenza Noisiel et maman Odile. Ambiance ngo ya Wenza Noisiel. Oui.
Là, combien? Elle fait 10 €. Ok, là, 40. Là, je rentre à maman. Je veux ça la maca sur place. Avec ça, Je vais prendre pour les facettes, combien? Ambiance à moi, à Noisiel. J'arrive tout de suite là, j'arrive. Tiens. Toza débordé, Toza vraiment débordé. Ah. 40. Merci maman, excuse-moi. Toza débordé. C'est qui? Merci beaucoup. Merci beaucoup la bandeko. Oboyaka kosomba biloko. Merci. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Avant que ne pas voir ça, ne pas bandeko na bino. En tout cas, merci beaucoup. Merci bandeko na ngai. Voilà. Merci. Merci la bandeko na biso ba Congolais baza mutema malamu. Bandeko Congolais ba mutema malamu habité, pas que ne pas voisin. Tout que n'a pas ndeko na biso ya Congo. Merci beaucoup na Congo Kinshasa. Merci na Congo Brazza. Merci na Angola. Merci beaucoup bandeko en tout cas. Et c'est mon makasi. Tous a débordé, ah ouais, débordé. Vous êtes débordé, n'est-ce pas? Oui, c'est débordé. Ouais. Vous êtes débordé. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nabino. Merci beaucoup. Zamba Pambo Labino. Zamba Pambo Labino Bandeko. Merci beaucoup. Merci d'abord. On va comprendre mitema malamba habité avant que ne pas tout mususu. Donc on ne pas de qu'on a besoin maman Odile. Sauf qui boyait pas maman Odile les athées ou on a bloqué ailleurs. Mais ce qui est pas maman Odile les ali bloqué d'ailleurs pourquoi? Et la main les a 30 $. Il y a petit combien? Pèse ça. Hein? Désolé madame. Voilà, c'est 5,60 €. 5,60 € à 3 €. Merci, merci Bandeko Nabiso, merci. Merci Bandeko. Maman, c'est 16,80 €. 16,80 €. Merci maman, excuse-moi pour l'attendre. Là combien? Là-bas 37,50 $. Voilà. Voilà Bandeko Tobi, merci mingi. Nabilo nyonso bozo soutenir biso na musala na biso. Boye malamu kopanza nde mabe. Kosangisa nde bien. Merci beaucoup na bandeko nyonso. Oh bozo ko soutenir biso na bachana kosomba biloko. Chez Maman Odile awa. Marché de Noisiel. Wapi bulukutu mama? Bulukutu si les wana na kati wana. Mama talaka wana bulukutu na si les ali wana. Bulukutu Maman Odile, bulukutu. J'ai Made in France et Made in Congo. Made in Congo. Made in Congo, raciste. Maman. Là, yango maman. Oh. C'est moi. Merci. Et voilà, merci pour la bande qu'on a eu. Nous sommes pour la maman il y a Nitu. On va se faire la maman il y a Nitu. On va faire un euro. On va faire ça pour Luc. Maman, voilà quoi bien maman ba utala kwanga. Voilà ngo penza maman. Bon kwanga. Mais je vais ici. Oui. Moi je vais tout ça. Le poisson, tout ça, oui. Tout ça. Mais tout à l'heure quand on s'est croisés, je t'ai dit que je venais ici, non? Ah oui. Ah, voilà. On a qui made in France, hein? On a qui Congo. Made in Congo, yeah. Nyoso pembe kwanga penza ku. On peut s'en papa, hein? Papa. Amen. Merci beaucoup. Eh maman. Maman Nitu, la star. Bon, on va dire papa.
Pour ndundo suite mama ta yo moko. Mama. Maboko elembi ba filmer. Maman dit maboko elembi ya. Faut te passer pipi moema. Donc passer moema tabisi hein. Maman dit. Maman maboko elembi passer ta pipi moema tabisi. Nya te où? Tika nya azo sala boeza bien. So to pour ça biso ah maman. Te asala ka bien. Ah maboko milaite. Ah maboko milaite. Musalo maman so mtama maboko milayo ko se retrouver te hein. Arocha boa china poche chebo meye correct. Merci. Voilà ba maman to sepeli mingi bande kona biso pona soutien na bino nde bozo soutenir biso. Bokende bien maman na ngai bokende bien. Nzamba za na bino bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour maman, bonne. Obi bonne. Hein? Ngai yeyo. Mbisi yango oyo mama ngai. Nyoso ezali awo. Olingi wapi? Okelambela ngo nini? Omoni fumbwa na mfumbwa cha oyo. Na oyo na fumbwa. Fumbwa na pondu. Oyo grave cha oyo. Makasi. Fumbwa pe yango no fumbwa te? Fumbwa ezali so mbisi ko mama. Mbisi ocha na fumbwa ba. Kisala kindeki pesa. Safu pe ezali. Awa nyoso to ezali. Donc orochila papa au servi papa nyoso grand complet. Tant pour servir papa fandi pe pembeni hein. Papa zoli po fandi boso masala kitoko, so pe émission boche ya polémique té boche émission moko ya bien, bozo sala bien bozo apprendre moi quelque chose. On comprend. Ba maman na biso bazaka bongo hein. Papa zolia, maman fandi na pembeni. Maman zolongola mo mukua, aboka na pembeni. Lelo na pote koma. Elle m'a dit à maman Bonjour maman. Oui, je t'aime aussi. Oui, je t'aime aussi maman. Ça va? Bisous maman. Bisous. Merci beaucoup ma chérie. Maman il y a nit moi la nzambe. Ce qu'on a poto, comment peut de ba valeur, il y a libala. Quand poto que ndaramusala to zo salaire, tu ba sous valeur à libala tété maman. Parce que mon na poto mon moi c'est bête mobile mbata. Po ya zo salaire ko leka mobile té. Bible dit femme soyez soumise. Moi c'est pas moto ko comme qui ça. Et pour ça on a soumission maman, on a respect. Mobile ko lingo makasi ba lo ba ko tshela mobile kiss. Bakol ba kanga na kisi nzoka kisi na yo respect na yo accueil na yo ndenge servir mobile na yo et puis mobile alingana ndako ambiance bien ceux qui ozaka kwa makele na ndako ekimisa mobile et mo pesa mbala selka obetika karate ya yeseni nango mama mobile est nécessaire mobile ya so balingo ba valeur ya mobile na ndenga mabete so ngo ba valeur ya mobile tuna moi c'est pas veuve. Vous comprenez? Tout na veuve. Ah, je comprends na mobali a kofi akei. Akomona ke lisute. Akoyebisa yo valeur ya mobali. Vous comprenez ndeko nanga? Akoyebisa valeur ya mobali. Biso moko mona négligence eni na nga pe na ke musala na ozo salaire nanga esa nini. Apesa ngelo côté, apesa ko le côté. Mi balé baleki moko na malamu hein. Bible pe lo bien ouais. Vaut mieux de qu'un hein. Oui bien ngoti na Bible pe ezali kozaka na moninga kovanda kana moninga ko solola li solo ka ko ya pamba c'est important so mala maman papa kilia na ye merci mingo au disposer ta pona oyokanga merci maman merci beaucoup oyo nya kam nya ndunda beti toko na tala ndunda tala ndunda nya kam here nya kam Tata moi aussi. Voilà, ambiance na biso awa fan club ya mama nitu babi mama nitu batika yo basimba yo te mama nitu tolingaka yo mingi mama na mise na biso préparer nous mariage mama tolingaka yo mingi ngabi kai pe na lingaka bino mingi on donne ce qu'on a moi je vous donne ce que j'ai voilà donc merci beaucoup wenzana biso
Il y a vendredi et si ceux qui ont sungi, tu recoutes dimanche parce que dimanche paye, nous allons marcher. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumuna nzamba anu bénisse bana betu boss. Bisous, bye bye.